Concert ya Redi ya Miss na Bataclan na Paris bandeko na ngai elekaki ndenge nini? Est-ce que réussite ezalaki total to ndenge nini? Voilà, mbote na bino nyonso balandi ya la grande découverte TV, bo s'abonner, bo like, bo partager. Vraiment bandeko na ngai lelo toyeli bino actualité sur concert ya ndeko na biso Redi ya Miss oyo autai kobeta samedi na Bataclan. Bandeko na nga concert wana ezalaki suka na concert nayebisa bino Redi ya Miss alamusaki Papa Wemba. Alamusaki Papa Wemba na musique, alamusi Papa Wemba na danse. Bandeko na nga eyindaki mabe. En tout cas ozomonaki bana Paris bazalaki na nzala ya musique ya Redi. Non, et merci à Fally Ipupa parce que grâce à Fally Ipupa lelo tomoni ba musicien na biso vraiment bakomi pesa. Bakzongeli musique. Komi pesa c'est trop dit, mais grâce à Fally Ipupa bazui courage, bazongeli musique ezongi na poto et bazui courage ya kotia ba date. Et tomoni papa na biso Redi ya Miss achaki date vraiment le bité nga funa kende na mboka wana na Europe kuna na Paris kuna eza na bateau balinga musique ya Redi, eza na bateau balinga musique ya Papa Wemba. En tout cas ezalaki sombele bandeko na nga na yebisa bino et tomoni bajuna jana na bazalaki. En tout cas bato akala bazalaki ebele na concert wana ba musicien ebele otoyebi ke babeta pa Papa Wemba bazalaki na kotiela bino mwa ba image botala ezalaki somo. Ezalaki somo bandeko na nga. Félicitations à Redi ya Miss parce que concert wana ezalaki na réussite totale bandeko na nga. Ezalaki na réussite totale. Et bandeko babini balati kitoko ka ndenge moko Papa Wemba yemba sapé comme jamais. Ndenge tomona ye moko banda kolata comme jamais. En tout cas bandeko base retrouvaki toyoki ko Redi ya Miss yembeli biso libala o libala tuna sango mama tuna sango basopela yo nde masolo bakulutu babalakala bayebi nde makambo bapara babota biso bango bayebi nde sekele likoleloko mosusu mama. Ah non, retrouvaille moko ezalaki samedi bandeko na nga soko oyaki te orataki ezalaki somo. Redi ya Miss ayembeli biso banzembo banzembo lokola bakana ngai lelo yo mama baluka vina ngai ebeba. Banzembo lokola bomengo atankala nakozwa nakokoma lokola bango bata mokili nini na ngai. Ah non, nayebisa bino bandeko na nga na mboka na biso ba musicien baza bayemba na bango bayembaka pe baza nako so bolandi banzembo ebele ya Redi ya Miss. En tout cas ezala toujours na ba leçon ebele ba bêtise ezala penza te. Vraiment aza artiste complet dans ce qui zongi nzembo yemba mebinami bato vraiment ko base déchaîner na façon moya osakana te. Umuna bandeko ebele balongoli ba stress yango na musique fallait zonga kaka. Musique fallait zonga kaka nde balobaka chaque chose a son temps. Parce que tozala na ba temps ki misala, tozala na temps ki ba classe, tozala na temps ki lo sambo et moi temps pe ko ningisa loketo et ça la bien. En tout cas bravo, félicitations Redi ya Miss et félicitations na baye o nyonso o ya invita ki bayaki wana bandeko esali vraiment bien. On chila bino ka moi isra moke bolanda tozonga juste après. Compagnie
Et voilà la famille Bocholanda Redi à Miss Bokindengeni. A présenté ba musicien moko na ba wakala to bosana bino mo bomoni. Redi après azo présenter bango. Na juna kutu juna jana na obiso to yebi papa ya da juna maître games. Mais Redi a eko présenter Jesus. Donc pour dire que bango nyonso bazaki na sengo. Vraiment, isali biso esengo makasi et to kozela date pe we rappe kuna acheli biso date. We rappe acheli date ya arena en tout cas non musique penezongi na poto. Bana poto balaki na nzala ba concert. Po ezala mingi bakoma avant kota concert fo azonga Kinshasa avant kota concert fo asala boy. Mais en tout cas grâce ya Fally Ipupa en tout cas photo ndima rappe bato. Et lelo tomoni musique ezongi bandeko na biso bakobina bakosepela esali biso bien vraiment et bravo et ezala bien eloko oyo Redi asali vu que asali sold out tomoni même baelie même cadeau na ye ya sold out o asali en tout cas esali bien makasi komona ke artiste bato pena bazalaki na nzala na ye basombi babiye ti na suka boyende ezalaka embalasima ntango akotya dati mosusu kobanga ezala te po degré ya plein wana en tout cas epeseka courage atya dati mosusu po ke aya abinisa bato ayembisa bato ozomonaki na concert wana moto amawa azalaki te moto nyonso azalaki na esengo moto moko te alobaki nasali perte mpo ani nayaki nasomba biye mbongo nange eke perte po ayembi nde koyemba ameli mai te me ayembi nde koyemba et puis ba différents nzembo azo changer toyeba musicien na biso mosusu bazalaka so akebeta concert omona abetika 3-4 nzembo akati ndeti Fabrikas tala Fabrikas akende obeta concert ya munene mais ayembaka mwa quelques nzembo akati or ezalaka boye nde obeti oyembi bato baza satisfaire bala nsima ntango otya su date omona mpe bato wana bakoya lisusu koyemba nao elongo bakoya lisusu kobina nao elongo epuis bakosomba babie na bango facilement parce que opesaki bango déjà oyo ezalaki meilleur en tout cas boye nde ezalaka musique esengaka boye po Redi abimiseli biso barépertoire na ye ya kala ya sika kutu abeti yango mpenza te me ya kala ya sika mpe aza nango mpenza te me emotive ye epesi ye mposa ya kokontinue miziki na ye mposa akende nango esika oyo azokana akende nango vraiment moto moko te abimaki na regrete kutu omona moto nyonso abimi na esengo akotaki na esengo abimi na esengo vraiment bravo artiste boye nde esalaka. En tout cas, abonnez-vous, likez, partagez. Bisous, bye.